Donc il y a à botolio donc à comme bimana mbal na botine bana donc à bimine internet à gangi ke yende mutu mukolo mobali po ebike yo ko ka ko bate bon yo moni so côté na la bouche wana o moni comment na wifi ni coccinelle le kuma maman et so répondre non nga sa tina wela mbali te nga la on internet pona wela santa na yebite wifi moi sine ça non ta yebite wifi mobile pour le santa na yebi onte mosuko pona na kumisa santa to so linganga to so sani il faut na lekela na réseaux sociaux mais non on a besoin de Azei bengami mama tata abota ayebi place ba changeaka bana na lingi muta sanga place ba changeaka bana ou bien place ba sombaka bana nde to sombaka bilamba comme ça na ke somba wivini ba luengele non répétez-le yo gero luki o sil sango muto kalmenga monani te pa o monana te o sambwa lokola nguba te nguba kuta ya bien au moins bano finga chaque jour na pia yo pendant ce qui combien de 14 ans 15 ans ya relation ya ngana soi-disant mobali na yo o si sango mutu nyonso oyo aza point faible ba finga ka point faible ozana ngoti mutu nyonso ba finga bon na milieu na so Congolais ba osani neti ngana za mukolo Oto fika ngana mama 50. Na mukolo so pe na mukolo mobali so pe nini na yebiti. Muto luka ka finga ka mabe na yo. Muto luka finga mabe na yo, mais oya so ba kinga na fingi bana siko na kup na tawa na ti. Ba video so sala na ba so koma suki mama 50 suki lota ba sibuka me malu. Yo moni ngana coach kuna kat no répondre ba. Na wala na ba oni no. Na wala na ba lo te. Yo petite sœur na ngana na Kishasa alobi ba photo aswa na kana ba photo. Ya bi ba balaye. Mama babi de roya melonga makasi. Ngai soit de royaume te mo boulou. Femme légitime comme d'habitude, comme je l'ai dit. Na fière na bala babala na mbongo na simanda kuti. Et ça a bien opacité. Ils ont kaka Mamingeni de la fondation du royaume, la famille légitime de quelqu'un. De ce quelqu'un-là, c'est le professeur Paulo Santa. Donc, on remercie pour comment il vit, merci à Joël et nous, là, on fait ma vie tout vivant. Moi, c'est Kamate. Je remercie Nzambe premièrement parce que, ouais, il y a un salaire, il y a un peu de salaire, puisque il y a un Nzambe. Tout ce qui merci la journée, on a dit à Coxy 50 ans parce que, et puis ça s'appelle l'entretien s'occuper. Donc Dieu merci. Et puis tout ce qui papa merci, on a ça pour les missions comme père. En tout cas, à cause de l'éducation, on va bien. Et puis toujours remercier pour les amours. Donc merci beaucoup papa, très
babi oza piéton na permis hein? Eh, n'importe quoi. On a 10 ans plus de permis. Wana boki la ngati azo boki la mwana na mke soit disant mwana mke ngala mwana mke te ya afinga mama 50 ans. Ah donc ça on a comprendre bien do bino mi balé do ba azo boki la bino mi balé ou bien boki la ka mwana na. Te azala ba problème na ba te belé. Aboki la ngati. Mais faut pe na zo tanga na kumba na malembe na kimia talaka na mama bana 5. Apa bana 5 nzamba pesi ngai mokili mobimba bana wa bizengi o mokili finga mama bana bizengi mama bandicapé ngai fona kumba pe malembe na Mercedes na classe A nazala na ngo fier na permis na yo na permis yo si le rosa na permis to wela ka tram na métro et l'aura permis permis ça la bien voiture termine on dit bossa voiture ya porte wana ka temps na ofungola ka na koti partout na nia ke na minute na seconde na komi babi permis de voiture oki ozana na 10 000 osombi no voiture mais so bakangi yo babotoli na voiture na yo mutoke kasho mais biso ba misusu ata na voiture te so na bina deva voiture a voisin na lexe ka permis a pesa assurance confiance totale. Yo dans la permis oh bébé oh moi muke oh mukolo sona lukande permis ka ko senga ka batu ba aide tout temps yango zo sambu sabino bozo sambu si tu na ba basi so mu beno dans permis forcé à zo permis so yo dans permis luko zo permis poko senga bana ba mibali ba service leki ba komi ko mono na mubali mo ba komo bengo makangu na ye ozanga no tata musu makangu note makangu na yete metema ko senga leki boni yo ko senga boyeko un permis zo ko zonte so disant yo kolao so disant yo mwana mukie biso ba kroko ya ba 50 maman 50 ans na fandi boy plus de 50 ans mami ngeni de royaume Yabankuluka. Le grand plaisir d'être en présence de la ville nationale de nous. L'invité au Loa, que vous présentez pas dans les familles, on va présenter bien au Loa. Il est à moi le dosso. Et nous avons vraiment ces classes qui dans mon moment, on a postulé dernièrement. Assistance disciplinaire à niveau de l'université. Si vous faites un master là-bas, mais pour le moment, on a un stage de ça. On a déjà 15, 100 ans. Il y a des personnes qui ont honte dans la Bourgogne. Quand j'explique mon histoire, vous comprenez. Assisté à l'université de Kraïlingen, à l'école de Kraïlingen, on a un master en Antwerpen. Emmanuela, il y a la personne de mon maman, de maman Yoyo. Il est assisté classe là, il a pas mis dans l'institut supérieur et pas il développe ta classe, mais aussi dans le domaine de sous. Isaac, il y a la personne comme papa là, Isaac, Vondo, nous y a papa, nous y a petit dans mon bail, Vondo là, hop, photographe là, nous y a papa. Voilà, lui, maman au kilo, dans le verre il y a au 40, au 28. Donc, pour la haut. Mbote na bandeko nyonso vraiment botala rapso sur 3 fois W bomoko ya mboka 49 sabino kelelo vraiment anti-terreau mingi oganga ezate parce que na cirque bomo na vraiment ba image oyo ezo circuler na internet o ba mama na biso ba sali moi vraiment na tanga ba combo bien abeta vraiment sujet na ezate mais nazo benga ye moko mama na biso place likam vraiment ekwe a expliquer biso masolango e bandaki ndenge nini point na ba niveau na bango ba komi na ba sala ba vidéo ba finga na kai tout ça et tout olinga to e bango mais avant na banda vraiment na pesa équipe mobimba ya bomoko mboka ba salam ska bozali partout dans le monde et ça canel ka ballon donne toujours confiance na obo pesa nga ba cher internaute ba obo linga ngai nazo benga déjà maman na biso a expliquer biso a biso pe azanani ponga na ben oganga sute ko ganga trop pema to yo kanon ba vecte ponga nazala nga ka juge to yo ki koto après ton kata na katimba moko masole sili
Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, mameza Anelka na bomoko ya mboka. Tuenga toyeba kombo na osoki ozana ni ovanda wapi wapi? Na komo na Wivine na vanda na Hollande. Wivine vanda na Hollande. Nenga na yeba mama parce que za makamoko ezoleka sur internet otomona ba vidéo. Ceux qui ont un peu expliquer biso parce que loko vraiment est touché public. Loko vraiment sali passe na public na ebité ceux qui oyebi ser Mimi. Mimi? Oui. Nga fi ba na ite? Na fi ba na ite? Makamuto wela na yango kala makambona se leka kutunga makambona kipa ngo tulisute. Donc na fi ba na ite? Ce comme kamnine o eleka entre binomi balé parce que vidéo liboso salaki genre que bowe la mobali binomi balé ya za mukolo bowe la ne mobali ya bala ye babala ye otika mbali na ye après deuxième vidéo ayo salake donde zawana atambola na nzete ya baseball au buko likolo o etikalaki poyo ofingi bana na ye problème ezate émission salaki ngana yebela mutu na makolo te soki ye ya lobeke azwa soki ngade to wela mbali mais est-ce que vous pouvez expliquer bisona eloko nini o ezoleka entre bino mbale o ya kala? Ngai ya mobali na watu bazana kishaka. Yoto bazana kishaka. Mobali na ngai ya poto na yozwa zema liboso na kipa mobali na nga et pas na bango na famille. Après c'est manango to ye. Oui. Mobali ya poto. Mobali zo ke bangola kuluka ka ndi zalaka. Mobali ya poto. Tant mobali ya poto. Après une année et demie, moi, je suis allé. Je suis allé bébé à 2 mois. Après 2 mois, après une année sous-sous, je suis allé comme la Belgique, je suis allé. Quand je suis allé, après 3 mois et demi, moi, je suis allé et pas maman à Bisso, je suis allé. Donc, je suis allé. Si je suis allé, je suis allé à Paris. Je suis allé aussi à Paris, je suis allé à Hollande. Donc, tu es Hollande, après, tu vendais, tu es via le centre de l'Église. Après, tu es au Ndaku. Ndaku, na bota ba na misato. Ne na bota ba na misato, tu zaki na ba frère na biso mo boy ba mami mo bo tu zo sambela na bango. Ye aya na misu na ngai. Mami wana ba zo fa na grand frère na ye. De ba zo fa na grand frère na ye. Yesko l'air ye mami nga ye. Allez, ce qu'on mami wana ya biso wana ya ser na biso église. Oui. Bazana na mwana te. Bazaki sikoyo so ozana mwana couple ozana mwana te, il faut tchabino net na mutu. Ndako moko ezala bon na Hollande. Oui. Après c'est manango bataki sikoyo mami wana o ya couple wana o ya ser na nga. Bataki sikoyo na un grand frère na petite sœur na ya mukie azana suna 4 sur 5 aboui. Na yibisute. Bataka ba ndako moko. Les bâtiments ont d'accord. Biso siko to comment que nisiko na ndako na bango. Bona ser na biso wana zaki kuna na Joseph na mami. Wansko okay na mbali na. Non que mbala na bana tukenda kuna to partager na biso Bible. On peut to lali kuna. Après c'est mango moto zongi na biso ka bongo. La biso bango pe ba ekoto yo. Une semaine pe pa nga to vandi na biso. Après cérémonie bona yebi kutu anete donc ko chama comme ça mutute fi yango aye. Tanga ye allez, c'est quoi avant de pas grand frère né wana et comme on dit to comme na biso peso to kekuna to lali kuna yepa zakana ndako ngo po aye pas grand frère na ye. Oui oui. Les andes tous ont partagé ce ko so biso to kekuna les andes tous zakana ndako moko. Après zakana mobile na ye ba bota ba mi balé. Mobile ngo so ba kabwana azaka na Belgique so ba na ebité. Ba yo kabwa so ki ba bota ba mi balé. Après ba mami o ya biso wana bakenda na bango kutu avant kutu ye kuta bota ba mami o wana o biso zo kende ya batser na biso bakenda na bango déjà France bazongi na bango France biso siko to tikala na biso kana Hollande to bundala kama mukanda to saka ndako mona bana na biso na mubali to saka ndako moto bundala kama mukanda ti mukanda yo simba après le mukanda simbi après leki nango tango leki allez yepe na yoka ka basango na yepe kala po to mona lisute po il va commencer à ndaku mon pas à mobile ni on ba bana histoire ne peut pas y éviter donc to comment ka kuta na so pété après jour mon une fois to kuta na fête mo boye na tuni ende ni na obina soute habiter na bina soute comment sambela
esili esuki wana après eleka na mope eleka na ekoki calculer kutu ba moitié ba nete après mon comme ça non ka soupçon wifino yebi ke santa comment bimana mami na bi oh nandeni mais santa yebi manu ay mbal na ye comment santa ko bimana manu ba bina ngate za bongo santa comment bimana mami boy après na comme susu mkolonka na yoka ngote mana za pa na kanda na zeli santa na lalaka mais na temps santa na kika funguli porte ndako akoti mba mona kiti ne se yo makamino ngezo leka o ba bisinga yo biso comment bimana mami abila te na obima mami te so li benga mami yango otuna yi yem ta mobala ngam ta pasani mo téléphone na mami na benga une fois pour na tuna ye alobina nga te na bima la nga ya santa te boy nga bia bon obima na te bon ba susu to tambula ndeni après na suka nango après singa réponse alobina nga mais so li mbala couloir faut supporter na tuni couloir na c'est bon il équipe donc l'équipe alors moi on dit makamon dit elali muke après tant elali moi muke après quelques mois nesi mois to année pour to préparer mariage to Kinshasa nous sommes préparer mariage to Kinshasa après là to ko Kinshasa pour to kenara mobile na kenara après na landa avant après 10 jours après une semaine après 10 jours na kenara mercredi samedi to ça ezaki mariage ton na lundi na lundi mobile na l'air mobile na po to mema ML ngwe mi bimela ati na sali un mois na Kinshasa après mariage pour to ça mariage na nini to ça mariage na ça vendredi na ndaku et pas biso et ba mama mikolo wana o ba ko kina ba salté to sele mo le mo mukina ndaku vendredi to zaina ba Marlène wana Bamale ba compagnie ngana Kinshasa na mami o to zani awa o to place ngana yebila mami oyo o ba na sa ba video azo finga o place na yebila wana to kenda na mami na Kinshasa na mami na Kinshasa na mobali na ye na Marlène donc azali na mariage nao baba kon azali na mariage nao si ba photo za so koti na nini na tindele Marlène ba photo ye mo pe Marlène azape na ba photo pe mususu allez to qu'est-ce que to kenda Kinshasa mariage le cas vendredi na ndaku samedi tout ça mariage na Apocalypse na quartier 1 Apocalypse dimanche to mariage le cas n'inter après mariage un mois langue koki nga fa na zonga pour faire sa préparation bana ya classe ça ta ebsinga te u finyo zonga na tika quoi ML bimité bongo na to na titre no bimsa ML c'est bon premier atenga nini ba jour na sili un mois batinga na aéroport na zongi tant na zongi quelques jours quelques mois quelques semaines serment to sambela ani azana Belgique ayipsinga serment à côté l'église azo ya ensemble na Belgique azo ta Hollande na bien bon c'est un nan ko c'est un comme sur mami ana bana ba problème na bien bon à côté l'église ou à côté l'église OK et les clans santa yeko ya nefsi o et comme les soutiens mami à côté l'église neni alors bien oh moi ça mutali no sambela isalini ah bon ngabi le quoi à côté l'église na faisait ba courage que déjà l'église a sauté parce que trop et comme trop saleté aux que l'église qui écoute moi c'est mon bopima na après na yoka ka masolo et pas batou qui mon santa loba le quoi comme à côté l'église na no bima sous na yete a toktika ka ser na ser après na ndenge ya okoma ba zongi sous du ba koma sope me ko lokuta mi bal ka na yebi na ngate après na yoki ba zonga sikoyo ba koma siko mo sa mobali après na yoka kaka a commencé zemi santa trouble parce que trouble bandila nda kuna biso zemi trouble ayo bota moi liboso mobala bando sanga ote no bota sute boy ndeni to van ni kami bal lokuta yo mo bal lokuta azobi mazoki ne kuna bazana ba libala mais er mo azoko sa yo ndeni ma pa zemi mi bale zema mi bale mwana pota mi bozo pota na kananda potanda mo bengani mo zongsi mo bengani mo zongi ka bongo comme ka couple comme non perturbé et comme non boulou donc mo ko swana bitumba ko bunda
ka bongo moko baso conseil baso ba tika na ote bon mobala ngo azo ya kosa sikoyo comme na bala mibale to vendre mona mobala la mususu a craquer akokite ayiko sengo su bolimbe si bovandi ka bongo bato ba yo mo sikito boy po ani na boy tika akiosa vie na po ali no changer te ça peut abota susu tika na yo boy là ko sengo pardon otalika la place Bouta pour alinga na 17 ans début autour de la place Bouta motali l'Europe na compte na bana 5 Europe age peso kende usani to fanda ka na tata bolamu asala polanga mo lui buvanda le buvanda le but trouble le buvanda o kuna atisu zemusu basuka kana ba ni ba le bia ba kisama ça tout toi donc il y a botolio donc comme bimana mbal na botine bana donc abimi na internet a gangi ke yende mutu mukolo mobali po ebike yo ko ka ko bate bon yo moni so côté na la bouche wana o moni comme na wifi ni coccinelle le kuma maman ezo répondre non nga za tina wela mbali te ngala on likana internet pona wela santa na yebite wifi moi sine ça na ta yebite wifi mobile ne polo santa na yebionte mosuko pona na kumisa santa to so linganga to so sani il faut na lekana na réseaux sociaux mais non on besoin. Mais le quoi est bizarre un peu à ça là liboso na vidéo moko boné bete soit comme chroniqueuse a bois kabatu azo CP là azo seka bois kaba jeton après a mi balé pas abandonné là oh ba fini moi na kasi yango zo kamusa ngai yo sali vidéo kasi pour nga sikoyo soka na expliquer bino bozo comprendre kake et comment couple ba problème pour mbala za mobulu na se wami ko comprendre si donc ce que ça que atango bakabona na yé après ça like akes dinga susu fimo aka na Hollande ce qu'on fait azapena mwana muke voilà omoni si jemo bolenga na tuna yo pona yoka kombo ya fille moko be vraiment na kotanga kombo so tanga la so kombo ne et ça plaisir à trop fille yango abanda beta pena tolo amona muke akoza na ba 26 ou bien ba 25 kilo mo bomba si sikoyo l'air sikoyo mobala sali siko bongo mutango siko mobala sali bongo nasiko na kombo mona ndia ke bota abota sasa abota awa siko mobala comme soutina akibi basuna mona siko ya 26 ans et place on a siko ngapenza na mitaki pa na place nanga na mona ke mobala zo respecter ngate parce que moi on passe la vidéo azo finga yo donc alors ba kaza mobali na ye donc tambola pe na internet mais ça n'a un problème te ata Marlène na ko expliquer bino pas Marlène za na fait nanga inter siko soki yo babala yo kasi bon siko salini faut le na internet e bon babala na inter si bon mona na lekela sali vidéo kasi bongo ye bateke biloko ka o bato ba yi ba bande bato baganga makasi kasi nga ata mukolo moto na tika oleka non le grand le bandi ata sina leka ko to na salita ataka ba vidéo en direct nga mona misala na lwa enga yi fini santa parce que le baki ke faut sala ba vidéo abi ko sala ba vidéo pour la tabakuira bien te ba ji pour la ta ya bien te bon comment na yo déjà wa maman mukolo dans jamais ko la ta ba mini boko ta 50e anniversaire à Santa na YouTube pour la zaïra ya mwana na président de Mukarabe masa mwana oyo tukandana yetu na tabo mwana yake na chi afutele mtu minerva yake na chi afutele mtu minerva yake na chi afutele mtu minerva malgré asa mwana chi na afutele mtu minerva masa mwana ye asipotoa mayele na kusoma na tena donc on remercie pour comment il vit, merci à Joël et nous, parce que là, on vraiment vu tout vivant. Azala, il est sur la femme légitime à Zokumisa. Vous faites un 50e anniversaire à Polo Santa. Vous êtes en YouTube. Nana Titero, Natalaki, Babiloko, Wana Nyonso. Avant na sa l'émission, en tout cas, na vérifiana et bamaka msweze ya solo so ya lokuta. Mais Natalaki. Natalaki yango, na total yango lelo. Na moni yo, a présenter yo na bana na ye. Mais moi si wana na moni yo. Bana 5. Leki na ngai. Oui maman. Yebsa ko mutabon to wela nini. To wela nini yebsa ngana. To wela nini. Poso ngai na minute yo ndeka solo bakena comme femme seule
pour nga na tseki mobali libanda na mona ke na tseki mobali trop c'est trop au lekisi na ka tseko non tiki o ko changer mais o changer to comme si ko masuna moi mon sur 26 ans na mona ke na fa na nga moko po maladi pezali siko so nga na tseki mobali en libanda la mso pona discipline yo ke benga nga na tula na sens ni ya bena mwana mukie abimina mwana mukie na mwana ngomba potani libale sili ale mobali siko ndenga azo ya pala nga na zo linga kate no linga kate ebi bali bakoka bongote ale yekuna zo bondela ale mobala sali ake kuna bo bana ke kuna basali combien de mois basali même pas 6 mois ale yo no bandi soko sa ba vidéo donc boetam so akoka ki te craquage ndenge tam sunda mona ki photo na yo na mobali te amona photo na nga na kende tokende ki Belgique amona ki ba photo na biso po nga petit na ngeza ezale quand maman amona ba photo na biso na Sonia ezale quand maman ezaki anniversaire ya cousine Santa bon so attention la tia Santa na mupandi na libanda pour la msuna discipliné ba fête na ya famille na okenda te faut kende yo nde mama banat babalao kasi poni siko ye pa kenda kite tema ye pa lobike mobala bala ye da mobali azaya ye kasi yo na ye so tin elo mo ya kosamba na yeza na ngoti elo to wela ngana na zo mona te po abandane ba video ne banda kala ko tsaka di ya bankuluka boy ngaye na répondra ye ata mukolo moti na répondra ye te soki mona koma na sala ba crise na nga na komela mobali na nga na zo finga soki bala na ye o azoluba ezaka kala pe lelo te lokwa nga mona tie libanda na koma kutu suba biloko na te donc c'est que mobali muta yebisi mwasi ke yo finga bana na ye te ezalaka nsuki na 2014 mobali akenda Kinshasa ye pa ke Olanda maintenant na bengi mobali na Kinshasa mobali yebisi nga te ya ye makamne ya ONG na ye na bia bon mais na moni na check pe mo ba surveiller na ba surveiller kuna e ba singa mo boye ma mère zo la na hôtel mais ba bongisa ki suko ba zaki na problème mais ba bongisa na Kinshasa ne mobali yebisa nga ke to lo bana na biso te ya ke makamne ya ONG mais na yo ko mona mo boye ngamo pe na ba landela kuna ba mo ba yo mona ke oti mo zo la ni na hôtel la no benga Santa bozana nani Santa bare Santa kosa na comprendre ka ki bazana bo ba mi bali mais na moyo ka pe makambe beba bima ba kuna ki sasa ba mi bali ta mo bala yi awa kuna kuna avant que tout mo bala ya mamba potana déjà na mo bali kuna ki sasa ba wela nini yo na nga to yebite tanga yiko zonga mo bala tikala na Kinshasa après tanga yi awa afuninga siko na social afuninga siko na social mkomsu na vana ka boye social aye o tenga na za mobali na ndako ndeza yo mo yiba system apoto mo bokabuli dossier mobali ya sala kwa azana libanda soki ndeni ebika mibali basala ba kopesa na mbungu alinga ba misati après siko tokena biso l'air ya zongi nebi lo ba potana kuna na mobali te anamona kama kumsusu ba social ba yena ndako chance pe nzambe kana arrange makamna ye esali ke social tanga ye santa pasani na kini santa azana kini ba y contrôle ba koti ba bandio ndako kitoko boye ezalaka te yo mtelia social taba tapi kitoko ba kitya sika na lugika na se défendre mais d'ailleurs yeba ke mami mutasala ki ango pona ka ngo déjà ke alo funda biso na social ke po mobile pa yebisa ngai alobi mami akoma ko sala nga chantage akoma ko sala nga chantage alobi mkomsusu akosa biso social na ndako po akokuta nga kuna na ndako po de dossier na biso beba siko posa na eza nini po aboti déjà na mobali siko azolinga ke yo okuta na ba problème kwani posa na ye ezalaka mobali social siko abando landelanga mobali abima aza siko na adresse na ye moko siko na adresse na ye moko aza na facilité a récupérer mobali kenda ko lala kuna po mobali nanga ana ye mobulu eloko na kotwana na longola ye azane mobulu mais mobali a découché te tia bota bana nemi sa to mobali hanza découché na été le baka kosu ke France na mso azongi mais yo yebika za en France peut-être bongo mais du premier na saba constat du premier au 30 sans tala la nanda kalamkula nanda siko yele ko yebaka mibali ndeba za mamba zoba so ke ndako yebse ke biso kabula dossier bablo mo bongo allez il faut comment ça mobali chantage pour na dossier wana comment ça mobali ko de que so sera na ko sabino social so sera na ko sabino social so pour ten bomba mo sa mobali après to ngona pe social pa ya
siko ntango tosala ye esalaki kutu bakatanga mbongo boyeboye komi funa luka bavoka avoka yebisinga kobanga te yo zoka bilo nyonso mobali longola na ndako mpo mokomisi bakoya so breske nazo mpe bilo nyonso nabengi ye mobali bia o bosali boyeboye nga abimi nga te nasali yango abi kasi yo moto ozokoma mpo ye mobali apesaka ye code na ye ya Facebook apesaka mpe nga siko nga nde nazosala bacrise wana ya kofingaka ye ndenge bazalaki na kisiki alalaki na hotel ale yesu azokota Facebook mobali nga nde nazofinga mobali nazofinga sikoyo ye nazofinga sikoyo na bana ye yango sikoyo labiso bepreuve yango wana azokosa sikoyo bepreuve soki nga nafingaki bana yesu mokoni mais ntango abimisango monteke ezalaka na Facebook ya mobali parce que eza normal toza na kanda il faut ofinga mpa na ye te mais basi tu basalaka yango na crise ofinga ata mbande mpa mobali soko koti na la bouche wana omonake azoloba nini nazala bepreuve ba message mona monaka mais abimisa nazala bepreuve azande kofinga bana na ngai abi ofini kobanga te abisa nga kobanga te pone eza na bepreuve na eza ya 2014 eza kala ya alobi ofingi bana ye o asali video alobi yango mokolo oyo asala video asala quand dimanche nazala nga okokota Facebook nanga otinda ta mala na kota Facebook nanga pa za minanga epreuve na fingi bana te po ngamo na ti mobile na libanda po na éduquer peut-être tam soit ko changer po ya lobby na vidéo na siko ngamo comme na tena libanda après siko na yoki akende ko zongela ye mais na tuna ka mobile nanga mais c'est yo zongi sukuna après ça réponse te alobo te na za na kuna te na za na ndako mo boye et pas ya mundele mo boye après ça chambre ayi sanga bongo mais c'est OK malam mais nga yebike ozonga kuna to sukane bongo na sana bango guerre te mobali kutu ya nga noki sango ba soupçon soki 5 mois avant di kuna ande ko vanda kolala kuna na sa guerre te na bunda te na benga ete na ko na fixe na mais na benga ete na sola pe na mobali te pour sauter za lokwa yo mo bochi mobali banda yo mo bandi suko sa ba crise donc na tika bango bongo kana monika diku vidéo bimi nga femme légitime siko vidéo ne bimi nga femme légitime camarade na mo pa yebisa kinga ba sola kinga santa abina nga nyonso wana boti yango fete mandarine Clémentine donc fete bino kokenda ki wana donc crise wana ya Belgique fete boyaki na Belgique adango abeti ba vidéo wana classe pour beti deux vidéos mobimba moko asali lokwa mtausa ki chroniqueuse donc mandarine Clémentine squazana n'est pas nao mandarine Clémentine aza bon aza ndeko santa azande kwa santa wa cousine par alliance siko ngala kwa mandarine ikoma ngolo kwa ki camarade allez est-ce que yo kenena kuta vent kutu ye kutu santa on kutu mo so ye awa a jour ngwa ya ka kutu awa ipsinga yo kene pas mandarine mkolonine même c'était quand que vendredi pour on le kananga et pas ya coiffeuse na ngai asala nga suki po mandarine ba osala na bango yesuki te ba osala yesuki ka na ndako muta uta Londres le même samedi ba osala yesuki ya mandarine na senga semeki yo yaka na yo avant so osali suki na yo obengi nga après yo na ndako ponga na opima na ngati après nga na kenda na nga na tongo kutu na ke pa coiffeuse na nga emerance ba sali nga suki après na bengi mandarine na senga landaka na Clémenceau na ndi mandarine na Clémenceau to sali ba course na Clémenceau na to kena so ndako to kena so ndako na ndi to fonda ndi to kota vendredi wana na ndako nga na vana nga na banu menati na vandi esili na butu wana mandana bande déjà olamba déjà bandana chidi na butu donc to continuer ko lamba to tumbi bataba na butu esili abina semesi na sa na nyonso ba Sandra bazana bango kuna basi basali bilo nyonso ana bakisika ndambo pona lamtu nde batpe bazana ndako esili to suki wana samedi vendredi ngo ka wana bana babenginga babina nga mama papa abengi awa atuna soko zali po aya ko zwayo bokende Belgique nga bité bala bayebisi te mama esi akende ne po alobaki ok sala suki na ye après ce qu'on a mona pe santa on peut vendredi yango ayaki ne soute peut-être azalika na besoin monde to so na so pe soute bon na yebi ke mobala ali mobala zo kokane pe tende na child banda mais alinga ka to ke nzela moko mais nga pe ce qu'on a mikendela na nga va na kendela nga tango ce qu'on ayoka ke nga abengi bana bayebisi ye ke nga na sina kendaki après ce monango ayaki ne so na courage ko ya te ko ya vendredi yango te après ce qu'on samedi tant ce que to bonga mi poto ke ne feti mandarine na yebisi nga semeki tozoke nanu epai ya Sandra pour moi na liboso Sandra alobi na nga te Sandra na salle ezaka ba 10 minutes toke kuna pa Sandra biso totikani pa Sandra après ce manango Sandra so comme na salle
pour mtu yem ta organiser ki fete ya mama bango pour azaka na bana mibale bango ba organiser fete ya mama bango ba biso to kuta na i ka de yong to sololi après to bengi bino boye tant que to bimi to kuta na voiture to que ce que to que ni direction Sandra salle na yo ko mona sikoyo to na moni voiture na moni UK Nissan UK na to mi lekela déjà to mi lekeli ta to bimi ndak to kuti foti to kende to mi lekela déjà après na sima mandarini ta santa na voiture mandarini kuta bi mutu no zaka mutu na yo vraiment ndio yebi ki wana yi c'est bien ça voiture ngapela zo poussa pour na yeba tiki na ndeni yo poussa voiture si mais babi yo za piéton na permis hein n'importe quoi nga zo permis nga on a 10 ans plus de permis wana bokela ngati azo bokela mwana na mke soit disant mwana mke nga mwana mke te ya afinga mama 50 donc ça on comprend bien do bino mi balé do ba azo bokela bino mi balé ou bien bokela ka mwana na te azana ba problème na ba te belé abokela ngati nga za permis nga pemba nga mwana nga liboso za permis mwana nga mi bala za permis mwana nga mi sato ya 23 za permis nga mwana na permis santa za permis to za kiti na ndako to za 5 personnes to na permis donc déjà na sali vidéo a sali vidéo ya liboso non en fait vidéo ya liboso a sali ezaki pona yo yami ya pona bambanda na mike wana ya bafio o mswali ngome la javel pona santa yo kita lobi ke yo soit disant mwana mukie oui donc yami balé siko nde ayo salela ngo yo tanga moni ba photo do alati manete azolela amoni ba photo nda banzolela sali vidéo de en même temps que ça lit des vidéos pour na bande belé oui c'est que tout na muta bongo na ko répondre ni ato komi on va message na j'ai la bouche na azo tala la bouche autorisée quand moi ça mi ça tout muta loba maman trop c'est trop abina nga na ta ba JP ba ni na ba mère Malou boy po abendi ba photo moi na moko akokisa 18 ans na Malou moko kazadi tozala ni awa aka filmer na ndako na nga atie photo na Malou wana atie photo na mwana nga mobali akokisa 18 ans tozala na photo ngo mimi mutatango kasi bon yem tazo azo identifier ba photo na nga bon azo sa bon na age na ye vraiment yo continue yango te azo identifier photo na nga ya profil na nga nga ile problème za na nga na za na lingena ba vérité tellement na bi vérité en tout cas vraiment bo limbisanga ba ndeko bo talanga na yo pe otala émission ngo limbisanga pona okata na yo na ko attaquer santa na mwasi wana na mwana wana ya mke wana parce que makambo ne yango biso mato telemela ne na communauté na biso makambo secret tikala secret c'est comme bima bende ti yo za na innocente ya bato fandi na yo abimi asali vidéo aleli asali no vidéo ya ba jeton abwakela mwana na mukepe ya Hollande wana ba jeton kas asomba permis alobi bien na vidéo wana asalaki to landi na ba commentaire au mona akomi avandeki ko bwakela 50 wana ya zana na 36 ans na ye ya zana 36 ans 50 ans wana abandeki ko bwakela ngonga mbala na nga azana 53 nga ane ona zo ko 50 po ayebita de naissance na ngai ayebita adresse na nga nebita zwango wapi na yebite ayebita de naissance na nga na yebite yango alobi siko a préciser bien alobi ke 50 wana abandaki ko bwakela nga alobi na soko na ba photo na oya bendaki e pa Malou Kazadi ba Chaki ona zana mwana nga ko 18 ans Isaac ba photo na Chaki là tokangisi tozana photo mo tokangisa ki en famille tozaki na C na limousine ngai santa na bana nataki jeep na mwa yoji ya ba kangalo kwa liputa wana nda fingi abandolo bake ba jeep ya modèle kala lokwa ba mère Malou lokwa ba mère Malou mère Malou a niveau na été à respecter na pona wana akoki jamais kotanga komba muto akufa déjà de 1 alobi nga na zana lata lokwa ba nini lokwa ba mère Malou boy on kamana alobi e uvina tengi kamana ko tumta benga ngai alobi nga uvina tengi message alobi ke yo lata ba jip lokwa ba mère Malou atanga komba ba mapoli nzongo abi yo enviara obande ko envier ba mama Poli nzongo ba Maloris la congolaise yo bande ko envier bango oui si na monaki o ma teke za sens te ozangi makambo finga nga ke yo le kina mwasa botana koka
yango mais lingi na aso abota na koko eza problème na yete eza bondingo na ya mo apone mo eza problème nete eza pe est-ce que ça n'a rien à voir na makambo ya zo luka ba yo kenda susu na kini bokoya so na maya njili bo likole buka na oyo dans likolo non ngana kwa na maya njili te na kwa na maya njili ndeni ngana kenda Kinshasa na 2013 na mwa mwana ngali boso mwana ngali so dek kaza na muto azobwakela parce que otanga kombono pena bia robuko likolo etikali si kasa zo bwakela nga boso na bukani eza accident boso kona ndende na bukana na zakana na plâtre likolo se bongo na zongi la talon boso ko za problème so mtabukani ya problème. Mama siko ndeti message nini vraiment moi liloba moi ya suka okoki opesa na bandeko vraiment o bolanda biso parce que batu bazoka quand même pasi na eloko oyo nan mimi alobi ke parce que azolela ce qui vérité oui ce qui vérité ndeti vérité nde bimi bona sur que bandeko pe belé ba talango ba sepela quand même ba se retrouver ba mona ke na na faute na na raison mais et loro ya sali parce que biso ba congolais ngala yebi ke mutu so ayiko ko tata libala mutu ko azana quand même na moi respect mo po soki mutu ayiko ko tata libala mutu ata ko na bible ezali ke so ayiko ko tata libala mutu faut respecter moi sali boso mais yo ya ka to sa ba vidéo bando finga nga jamais ezande siko elo nde na mona mabe parce que si moi autorité wana ezate po to musu na vie po nga kuzana nga benga nga Serge Luki ça je luka benginga absinga maman il faut comme ni non mona na la bouche abina nga po ni profiter na niveau yo comment penza mundu akosala mwasi no asali video to finga mwasi na yo okoza nga autorité po abi ni mutu loko ngai so na zui deuxième bureau il faut to sa mwasi na nga mbala moka mko ini faka soko meki o toucher ka mwasi na nga olongwe est-ce que na mona siko nditi moi qui autorité sans tazana ngote parce que on a ce que mutu akoko atina niveau afinga bana yo ko so la diba commentaire na so finga bana na bana no be poli mais mutu na so finga bana no be poli wana eza mutu moi grande sœur en France mutu alba kité to c'est to fio alekisi ngapa na komando ko répondre siko mais bana nga ndako patria répondre te mais moi grande sœur nga wana a répondre ki so tali na commentaire moi na Judith kwa mambi wana siko ataki siko profil ya moi na nga ya misato to la moi ka profil ya moi na nga misato abandi kokoma otinda bana ba finga nga kasi yo bimo finga nga ngana finga te ngana bimo finga nga to wela mobile yo mtaseli video nga babala nga na inter ngana sala video abi pe babala e santa bala e kasi bato bazo tshaba foto ba ya inter kuna na ba apocalypse so babala e achat bon omoni muto azo tshaba foto wana batakini muto azo tshaba foto ango yeso babala e kasi papa mafoto moni bato mutazo tshaba foto wana abi aswana na ba photo po aloba kike babala e abi nzane aussi la terre ça elo ba vidéo belé mais ça na ebonga osani bon okuto zo sana répondre ete bon ngala kenewa siko mama na moi message na bandeko vraiment ba otala biso parce que ndeti ngai pe so ndeti ton na moneki maman ozo ba ki ba fingi mwana ye po ani boye parce que ça va blo mo be toucher bato po congolais akoma kaka so problème ya ka sauter na bana po ba ebi ke bato belé ba ko supporter ma finga bana te le temps que yo moko pe oza maman et là on y vraiment okoyeb ça pe na public à propos bana en tout cas na yebi kutu te po mutu nyonso aza point faible bon finga ka point faible osana ngoti mutu nyonso ba finga bon na milene so Congolais ba osani ndeti nga na za mukolo Wazo fika na mama 50 na mukolo so pe na mukolo mobali so pe nini na yebiti muto luka ka finga ka mabe na yo muto luka finga mabe na yo mais o azo bakinga na fingi bana siko na kutu na tawa na ti ba video zo sala na bazo koma suki mama 50 suki lota ba siblo ka me malu yo moni nga coach kuna kat na répondre ba na wala na ba nini na wala na ba lo te yo petite sœur na Kinshasa alobi ba photo aswana kana ba photo ya bi babala e ye peso azala ngo achaka kaka comme ça le gars ba preuve lo ka zo senga na e abimisango comme ça to ta la place ni nango finga e mwana na so finga ki on a ba message so sala vidéo to mona ngo pe to senga na ko sa vidéo bandi ndeni te menga na senga ye siko mimi abimisango kwa ngana finga ba ne pourquoi ya fingi ba ngo poani ngona zo tala na tala na kutu vidéo ngo kaka na seki na ngakutu na sebi oh alors ne femme légitime ba bale na simanda kutu mais faut les comme ça ba vidéo
Ils ont sexe en coup. Pour nga babala nga coup sur 3 jours. Na le nga na sa vidéo ya makamni. Bona nga yebite. Skota nga sala ba vidéo wana abeta tolo ke abimana santa yende santa yebiye ana mbebo ya silicone te. Ya zala mbebo nini. Siko mobali na ye, mobali ne aliboso papa bana na ye o bakabwana parce que mobali ponga pe na sali pe ba recherche na ndenge nanga. Ba betelinga pe mwanda mbuke papa bana na ya mibale akimaki ye parce que o abota na ye akimaki na ye papa bana liboso akimaki na ye parce que amona ke bala mibala moni bango ke babimi bien te yango na akimaki na ye siko tango asala ba makambo wana mona pete ke papa bana ye pa otala ngo po nini ndeti na génération ndeti ya bino ndeti bakande ndeti ya boye Asiko muta bongo yebisa wana to sona po yazo kumsa ke ya ta femme légitime ngani siko na dans sa siko guerre na yi en même temps ngamona na kati na ngana miyebi ko ke sta guerre na muta bongo azo mi kumsa ke nga femme légitime eza pasi vraiment eza pasi makasi na ba âge zana na place na nga ta seli vidéo bongo au moins on a fait mariage na été après siko yo ba bala 3 jours alors que te mama vana yo vanda na yo biso nde sikoyo ndeti nga vraiment na lingana landa likamti na suka nde mtema vraiment ke na yebi ba vérité en tout cas beno limbisa ngai na otake na mobali na yo parce que ovanisa mukila te na otake pe na atika balokuta po mafinga o pa fingi wana to mona bona nga vraiment mafinga mo fingi spécial te parce que po na nga na monya komi collègue na nga ya media komo bwaka bato mwana nga ka ya mwasi mutabaki mama trop c'est trop akufinga boité po papa alobane loti mwana nga répondait que yo yebi yoji yo yo si ba sombela yoji il a fait 50 ans. Il a pris la bilamba na lata. Non, mais c'est normal. Mutu mota linga kia mona mama na ye ba ofinga ibonga plus moi ça liboso. Do bana na yo oza bango 5 donc papa moko. Oui. Ozo mate mon bala ito linga na kishasa za 17 et demi. Mais c'est que mina na problème à mutu. C'est quand na problème à mutu. Ah, bois mais la diamba. Mon bana nga za 53 ans. Azo ko 54 ans né oyo nga année oyo nazo ko 50 ans toute la différence à 4 ans siko nde na yoka ba diamba pendele ka kuna na Hollande do ba basi pa mela na ba diamba do se ka beta diamba na ebite bon elo omoni ya po makamba be fo muta mela diamba omoni mutu so za ne kole lokoti awela na ika wana fo yebango on a tête mobali sur likango na olinga ka mwasa ndako ayi aye ba ke ba bimana e wana sko na Hollande sko diamba on teme comment on kwa cigarette bo beta ki pena diamba po ole la pe même ami so ezate ah mon non ali sko muta bongo yebisa ngana ke Hollande to swa na ta yo mo pinza mais bongo siko na ndenge pena ya yo pena na ndenge ya yo siko yo olata kano pena bien tanga osala vidéo a bendi pena zoomé na pesa tani mobimba mutus ko ezomonana ala ka biso kana piercing boyo poko yebisa ete ka sokola quand même ata lolemo ezai pembe non yebisa comment ne mo yebisa nga yebisindi nga kota ba réseaux sociaux wana te nga kota ba réseaux sociaux wana te ndake kongela ina banande ni ça yimo amoni azuka ba réponse kuna pa bato nga kota kuna te. Ça va maman nga tikio na continuer mission na ngai pour vraiment ma solo et ça linga quand même plaisir à trop pour vraiment ben internaute pour ba carrément vérité. Oui, c'est vraiment clair. Ce qu'on a bateau ba côté là et na sur que ton botala vraiment émission oyo. Ça na ngomba tu bazo côté les bazana ba batu na et ça na mbongo. Ça mbongo mutu na yo en côté la kayo. Si. Mais bon, nga batu na ba côté la été, nga na côté la nga muto na mona aza en vérité. Na bi calme pepe l'écoute. Nena abona utu na sport na utu kota kalaté. Nena banda musana nga ndako na kombo ndako na sukuli na sali musana nga. Lobi na okina nga no bi mana na okina Londres. Nakita moi nga liboso za na Londres, abala en avril. Au bal si déjà mwana. Na tu bal se mwana, tu bal se mwana. Yona Santa. Moi. Oui. To basi mwana parce que kota na malu et kota na malu kaza de mwana mariage mwana nga félicitations bosco yepe na te ça va wani amakap nanga bon mama to bengo lobby pona to so lango bien ata tout à l'heure là on rappelé son assist émission merci OK merci non merci
Voilà bande ko botolanda vraiment sujet o isa vraiment participé na mawana ajaba mama na biso vraiment mobali na yote obimi vraiment au sali ba vidéo nzoka ozano pe na barando pe na ba la cadette msusu comme na Loriane vraiment bo excuser parce que ma sola lelo vraiment na sabino kinga anti terro na banga kana ngate kotanga ba kombo vraiment eloko vraiment devoir on na pesa ka mimi vraiment so tellement obimi au déclaré biso tout qui passe oui ba fini bana na yo olingo ye ba magasin nini oyo ba fingela rabat o ba somba bana na o ba changera bana mama bimi c'est la biso kaka ba preuve oyo ser na biso mama na biso azo finga bana na yo mibale o bota na mobali mususu wana eza kaka devoir mais eloko vraiment ke nga esekisa ki nga ito na tali vidéo na yo parce que biso moko neto vanda betwara ba kolo vidéo to ba kolo mbanga to ba kola mamebele ngandi na bona ba déjà ki na zanti terreau na bangara eloko te nga so na leki na loba avec autorité so na moni vraiment que voilà ma solé vandelinga boina mesa ba yebisinga ba vérité on a vraiment na côté la rabat ndé mais est-ce qu'on a kano vraiment le na côté loté po yo mutu moko osoin déjà na dembanda so pe 3 mbanda donc pour on sata yo no yelo no après kata pour na 2 minutes 3 minutes pour na mukila no olinko 20 teti OK kola na bana 12 ans likolo ni oling moni bato bateka ba drogue bato bateka ba drogue. Donc à ce moment jeune fille avant d'arriver mon gros ndak bolima mbosala te obima bopé okitisika 500 € na mesa pas ou bien 1000 €. Fille en maman palpite. Ndeti moi na biso la cadette na biso awa. Hein? Ndeti ba finga moi ça liboso ababenga kinema kulutu. Moi ça liboso za ma kulutu. La cadette Loriane yo obima déjà pona o répondre ba maman misuso voilà ta bien te yo aussi lisa. Siko ma kulutu ye a koko bimate po bimela biso takeno ata mimite. Po yo ala ka yo akamuke sukali. Po yo peno lekisa ate. Bima o take mimi. Hein? Po yo leki mimi pena na tendance. Po lo santa na pena po niveau betela ba vidéo lo ba ki adjo na yo mobile no. Même ngamu anti to pa na vana bit c'est que garçon pena beta ka bien. Nzoka total na yo vieux benzoka père. Ah la cadette c'est un passé c'est un passé mais yo tellement gangara et l'aura non senga yo la cadette babi oza permité yo tambola no kama pour la vidéo wana chrétien pena yo bima siko récupérer pour moi ça liboso moi lo bezate pour bien lo baté abi pour tanga kombo na te pour fula ote mais batu nyonso batu tout Hollande biso tout oyebike la cadette Loriane abima na polo santa mimi pe a récupérer pe mobali ya bato OK na pe mariage pe na kin vraiment pour nini soni na buzo ba soni o ezo leka vraiment na communauté na biso na ba âge na yo mimi o ça la vidéo ngaku na kanti ke non ba kotele biso chroniquer za sike pas la bouche autorisée ba kotele biso chroniquer za sika pas ba page ya mikie wana nzoka oye na yonde wa maile mabe et là aussi qu'on est là cher internaute il faut comprendre que ceux qui congolais à obima pona aloba makamongo bo et ça les passe parce que so botali vidéo wana oyo azoloba ke au fingi bana nga place ni o moni ya mobo bolinga ko étudier maloba ya mutu oyo azoloba na munoko na ye. Omoni mutu na monde lelo bato bakoma bima na be preuve obimisi ka bote wana oyo ka vraiment yo monke niveau bo fingelo bana so botali vidéo wana bien o mimia sala ki ya liboso abwa ke la ba Loriane ba jeto ba la cadette abwa ke la bambanda po lo santa ye donc ndumba ya niveau po Hollande mobimbe ye bi mo sa liboso déjà lembi nai sko vidéo so bolanda on pena bien bo mona ke mutu o azo fing o alobi ke ba finga bana ye a répété comme makambo wana kaka ba fingi bana ngai ba po mutu nyoso tanga yo ka bongo e soye sale mutema pasi mais yo mutu ozo déclarer que ba fingi bana na yo pourquoi o ke toucher bateau de ba kufa kala na mutu o to perdre ma Pauline Nzongo a kalate pour ni yo mimi wana respect même ata minimum ata respect mukete na pa bateau ba kufa na famille na bino yo no kufela est-ce que yo so mutu azo exemple ya mutu akufa na famille na yo sepela
Hein? Yo kati famille ya Pauline Nzongo na tango tanga kombo mama na bango bia kombo koko na bia mobile na Monique tanga kombo. Yo kati mto sepela na yo. OK tanga kombo ba mère Malou. Mais quand même zalata na respect. Yo bi musala ba mère Malou basala. Yo bi musala o ba ma Pauline Nzongo basala. O yo lelo bando zo ba exemple ko kanisa na ba mbanda na yo. En plus ça mbanda no te yo ne muto o ki boto la mobile ya bato. Na fi foko sosola so mo déjà que moi liboso aza bien te moi mi balaza bien tozo kendo lukanzela nzambe kolinga te ko fongola ba porte d'entrée parce que eloko yo sali déjà na minute o fongoli porte d'entrée mo be po diable akota na kati hein po ni bino ba mama mais en plus na âge na yo oko botanga nga mwana muke bona na makamuku oyo sali nga mwana muke na ko sala ngote déjà na vie so bi déjà que famille za bien te bana baza bien te kolinga te ko fongola ba porte d'entrée mo be diable ya akota profiter tango yo zo ba déjà que bana baza bien te ozo bim sa vie privée na yo boye bote mo bala bat molingo bima o take ba la cadette muke parce que dans la cadette pa ya pe wa répondre yo abanzo finga bana po biso ba jeune fille alelo oyo boye so to bima na banto bima na batata mi bambanda baba mama mikolo to banga reloko teto bima to fingi do yo mkolo mto yo kasoni yosko OK ko toucher kamuke wakuta bima kutu na kopo javel alinga mela javel boyo ka somote mutabima la kopo javel abia mi boma meli makufate lelo azara mais faut ko banga makam hein donc kala ngana rotina nga été mais na si que so la cadette a moni pene mission au fingo parce que le bine kana permis bolinga teke boko taraba diable na bandaku na bino parce que mamelo ko sala koti déjà diable na ndaku na yo tango loba ke moi sa liboso aza femme seule yo posa femme seule parce que moi sa mobala liboso aboto bana mi bala tikio ya mi bale mobala bato aboto bana misatu mama ngaso na zaki yo na ngena vana na buka mabolo ngona ngai na prier na yeba na ranger venir a bana na nga mais ça soni na âge na bino poani en plus na Rotterdam et comment la ngoni nya ba congolais o kata sonité tango famille en Afrique ezotala yo ozo ba bêtise na internet na âge na yo o banga noté et non Polo Santa o moni vraiment na âge na yo linga to pesa ta mukila no respect lingo pesa ta nzoto no respect. Et ça te que so na mbongo okitaka pantalon ti okita pantalon plus moi na la cadette wana muke wana o asala ba vidéo mais là ba javel ti na ba suki abima lobe kwa mobile nazo lela mais na si te que ba no liboso ba koza age mona mwana wana obalisi déjà mwana mwana uto bala mariage wa Londres. Po nini koyoka ta soni te ke yo tata mobimba libumu munene lokwa ba nie vanzo na kati ozoke ko kitsa pantalon na yo e pa mwana mukie bata bo nga bo excuse nga pena émission na ebité bino bata bo mabumu mona plaisir mukie mais mbongo ka kozotsa na mesa basi ba Holanda yango basi bazo soigner parce que c'est normal te poso za ene loko to no pesa bango lote yeba ke moto motali ngo bima bando soigner lo Polo Santa je suis désolé na kana yo oza papa na nga mais makambo sali eza quand même soni oyo ba kango koti prison parce que tant moi ça batu déjà ndaza azolela moi ça batu azolela quand même azo reconnaître que ça là quand même moi bolamu ebele pona ye obotie bana obengse na poto bokuta na âge à 17 ans azolimbisa yo quand même à reconnaître que okushara libanda te bazemi tu oyo tsa libanda na mimi et kota nango bozo koso kene ba Paris sikoso bota kina mwano wa mukio Loriano ponga banga tenga tanga na bakombo ponga na titero nga muto bima sali nga video yo mura mto 600 monira ndeta msu mimi andolo alo bala nani la cadette aussi sango moi siko ma kulu toi répondre des até mais la cadette ne mta répondre yo parce que non. Oh, bino bagano kota nani balobe tembesi la jamais kota musina ngambo babi tembesi la mais siko lelo biso to suki sara nde tembe tota kotona kotona tembe neske tembe aussi la teske tembe aussi la Hollande za tomber Hollande vena et a tombé bouger Facebook alors nga pantitero na epe na bouger ka Facebook donc mamba boye vraiment na sûreté que et ça plaisir na Regina Victor et ça plaisir na Nikidi ma maman na Naël et ça plaisir te na Patrick Momo et ça plaisir te na JPK patron ya bomoko ya mboka na patron na ngape
Patrick Momo ba patron nanga mibale et ça bango plaisir te ata mukie neti nga vraiment nde na boy na mwana ona botama nanga na botama na 2016 na polémique na koti 2017 na polémique plus polémique ya anti-terror opena ki etango luka rando yebaka mutu nyozo luka ne rando tant bosa ba bêtise na bino na sabino ngaso na zwili solo na yo na maboko na nga na bonde loti le ba ke oza na raison ndeti maman na biso na bonde la epe na bercer le quoi bébé poye a innocente na makam oyo même mimi na la cadette pour moi to tanga comme mingi ezate na la cadette bozo sala soni vraiment na Hollande bozo sala soni na Hollande. Ceux qui soit disons que mon balango a balayo pour l'année anniversaire na ye a 50 ans au Kendati. Ni on soit naka parce que au monnaie ba photo. En plus solo baka bimana Sonia. Ah. Nzambe na sikota on Sonia mona makambo. Zuwa kaka. Ah te biso pe ba congolais ba maman so comme ça Sonia. Moni ba cause à divorce ba maman. Conseil gratuit ta pona moi na bino pona lek na bino pona koko na bino. Soki ozana mobali na yo même si ma bezali soko ebi ko wana bana basi wana bana ta mibali ta l'avenir a bana bolinga te ke bosala ba divorce moko boye ba retour ezoye la bana ba mama nanga bosa sko makambo boye neti ba mimi a génération na bino Lauriane la cadette azaba génération na biso mais sko makambo boye sko neti vérité nde bimi boye nana yo kisoni eza mimi te. Nous sommes parce que ozo finga kutuke on a place ozo bake afingi bana nanga mais ko tangu yozol bimisa kombo ya handicap leki na bala handicapé wana ofingi te ou bien ozo expliquer ozo fingo bien ozo expliquer tango ozo lobaka obema nzeta baseball obuka mutu makolo ozo banga te ke mbila ko kanga yo ponango non mais la vie faut tous à la sérieux. Ezate ke on habité so mukila polo santa ngweza ndenge nini zo beli sabino ba mitu bo sa ba video pe na age nozo bake o si sango yo no sa lo ba video na age na yo nga pa na niveau na nga ya 26 ans na nga bo le na mars ana ko sa 25 ta ja na sala ata ko to e matanga tina cerveau e komi ngati na mutu jamais na sala. Faut boye baba valeur na bino boye baba niveau na bino so na niveau ba grifo tangi olingo bima jamo sa ba video so moni moi sa liboso makulutu amoni ke ana niveau na bino te yo moni abimi na ete ba nani yo sko na batena bengo nan po la cadette azali makulutu moi sa liboso azali moi sa mi bali ba benga kenan Mama Leki, Maleki a été émission vraiment na ben moyena ganga très até vraiment merci na public obota la biso quand même na biki bomoni ba vérité po makambo vraiment etamboli partout dans le monde ba tout vraiment ba ebisije opo et sali quand même pas si et sali pena mawa vraiment na koyeba ba vérité ya ba makambo nyoso ezaka pona mibali bino mope bobebisa basi bino mope tant moi si sko bo etant bomoni ake bimana mbali msusu. Après bolobani bobenga moi sindumba même temps que bobo sanke dans mobali ndem to déconner vraiment makamba boy vraiment été yaka bino mibali bolinga pe bo arranger à venir na bino ezate ko boti koto tam suso ko botana 5 bana lobi kuna okomi na vie mo boya poser est-ce que basi wana bolinga quand même ba kangsa bana wana ba pesa ongo vana bango sko basa ngotango kangsa bana sko na boko la bana est-ce que moi sali boso olingozwa bana wana est-ce que botala te exemple à papa wembate. Exemple à papa Wemba vraiment. Ba Congolais ote ya bino te ba papa. Vraiment merci na bande konyo so botali boto landa biso na moko ya mboka kani na lobaki vitesse vraiment kalate to koma la système awards. Merci na Mama Gigi, merci na Maître Riscan, merci na Michel Levo, les grands saoudiens, merci na Maloris la congolaise, babi Vero Mango, Imakila ba champion, babi Kalate Toza, kuna franchement un peu simbote na batu nyonso oboto talanga. Les 11 babi les 11 nyamaya envers nyamako fina au qui ta sur Paris, babi Tembe
tembe ko sila kate me nga déjà na silisa tembe ngai na silisa tembe po ezalaka na ka bongo. Merci vraiment kanya na baki mbanga elali avanti toro vraiment so bona ba sujet na bino ndeti mamba boy bo banga te o mwana wana te soza na raison no côté lo soza na faute no côté lo te no takio no finga o donc ezaka bon ko finga no lo balanga parce que ça bongo vraiment to monani. À la prochaine, bye. Ebaya ye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bia sike biloko bia likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Lolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele to na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? To salela bomoko ya mboka. Tosana kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de deni di betu. Radio yoyeni betu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.